Malika Mania aye kotumbola Yvette Kalombo. Te ngana fia ba goûter laisser ça Yvette mutaza goûter laisser na yango ka intervenir ngana goza goûter laisser te parce que ngana fia ba goûter laisser ça Yvette mutaza goûter laisser na yango ka intervenir ngana goza goûter laisser te parce que s'il faut que loba na Yvette kabeti ma besoin ta lobela Yvette parce que Yvette ça n'a rien à voir na couple Kalambai il faut lobela ye ko loba te ke to tiki bongo lobela ye Yvette eloko ya sali et le ko ya sali parce que Mike Kalamba même si n'a pas porte-parole il va te mériter que ça porte-parole à Mike Kalamba il va te za yidika to ya ko luka na YouTube yidika za be fi ezui aya ko luka na YouTube donc na nenga qui porte-parole ba foi Mike à cause a mérité pekati alors ko lobate que non il va te lobele ka boye sente bimi sande loba na peso lobela penyel lobela na il va ne lo ko sala merci vous comprenez na kota kamba mo fadi na toute l'émission il fait Kalomba sali en tout cas mission on a connu mission que il fait que les kakate pour yo expliquer biso makamba frère Mike ça n'a pas de sens tant na moment au biso to vandaka to yo ka ba rimer pour na bino ba relation na bino après na ba makambu o ebimi ya foyer na ye na mwasi na ye il fait ozu courage oleka pour ça l'émission o ya ko lobela penyel donc biso to vandaka boye surtout makamba frère Mike pété na mwasi na ye to vandi to ozela Yvette ko répondre biso à propos ya frère Mike ana ba protocole ana ba chanteuse azana ba majorette azana ibodo peme na eleki na yi donc ça dit soka moni likamoni leke charge ana ba tebeli o moni que soit na posa de ba défendre kana yi akotina na entourage ne ba ko lobela pour na ba défendre kana yi mais Yvette ko lekate pour défendre frère Mike za male metoko ko loba ni telo ka bongo yo côté la moto ko Yvette leki na te fait pas loba que non soki Mike atanga ba message à penyete parce que Mike atanga ba message à WhatsApp rare yo yebisanga Yvette za nani na foyer wana po ya ko loba que Mike atanga ba message loko atanga ba message rare yango penyeli pas de ko Mike azande ko na yebite yum to lobi Malika Mania ye abeta mosinzo na Yvette Kalombo aorie Yvette Kalombo atanga kombo oyo ya ye me Malika Mania ayende kotanga kombo ya Yvette Kalombo te kasi ayende kotumbola ye pe kopopula ye na ndenge oyo ya ye. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonette, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko en tout cas na kamwe to na kamwete Malika Mania. Ye mututo mona ki na Benji ex ya Yvette Kalombo to bazalaki toujours na Yvette Kalombo to yebite me to mona ki mbala moko na maboko ya Malika pe bakangami photo bazako mela bazako vivre pe bazako yoka bilengi. Bien sûr Benji to chikala komona ye na photo te na Yvette Kalombo to mona ye kaka to yoka ye kaka ke abeti janvier. Mais pas ya Malika Mania future reine de Mosinzo yaba chroniqueuse ye alakisi ye akamati photo alakisa photo oyo bazali na Benji après avoir kobeta Yvette Kalombo Mosinzo. Mais eloko ezalinde oyo ekamwisinga ezalinde koma yo mutu obeta Mosinzo obando provoke susu mutu yo obeta Mosinzo. Pambate ngana yebi ndenge zalaka soki mutu yozuye mobali yende mutu akoloba pona yo yende mutu akoko silikela yo yende mutu akoki kotumbola yo yende mutu akoki kobwakelo bambwakela yende mutu akoki kozala na kanda na yo. En tout cas mokili ebongwana ekoma lelo
oyo abeti mosinzo to oyo azwi ex akomobanga mutu oyo azwi oyo molongani bazalaki na ye. Yango mokili yango ekomi ndenge nini boye. Yo penza ozwi mobali, yo penza ovivre na ye, okende na baboite, bobini, bosakani, boposte bafoto, simanango, oza koya, okangi kanda, tawana tilelo, kaka na oyo azalaki ex na ye, me oyo koloka to nini. Ex kuna Yvette Kalombo aza kutu kotiaka te to aza kokanisa fitir to aza na présent na ye, me yo ozokota na passé ya couple oyo muto oza na ye, oyo ozotambola na ye, oyo obetaki mosinzo, oyo ozalaki ne makangu to oza ne makangu tina mokola lelo, okomi si oyo azalaki ne liboso ennemi pe oye na émission pona kolobela ye. En tout cas, Malika Mania, oyo reine de mosinzo ya ndenge nini. Nandimite oya kozwa titre ya reine de mosinzo. Pambate rien Yvette Kalombo alelaka po yo ozwa titre ya reine ya mosinzo. Me yo Malika Mania, yo nde mutu ozolela. Omona wapi mutu abeti mosinzo abandolela. Omona wapi mutu abeti mosinzo akoma kobanga ex. Omona wapi mutu abeti mosinzo akoma kotumbola ex ya wana. Omona wapi orie yo nde mutu balukaka, orie nde yo balobelaka. En tout cas titre ya reine mosinzo naza sir okozwa yango te. Pambate yo ozo provoke Yvette Kalombo. Yo ozotumbola Yvette Kalombo, me Yvette Kalombo ayebi kutu te soki kombono ezalaka vraiment Malika Mania. Nayebi pete soki Yvette Kalombo sa prononçango, to un jour ako prononçango. Nayebi kutu te Yvette Kalombo banda Benji akende soki wapi soka prononça susu kombo ya Benji. Bien sûr ata prononcé ezama bete parce que bazala na ye. Comme tel bakokozala na bonne relation, comme tel bakokozala na oya mabe, comme tel bakokozala na n'importe quelle relation wana ezali po ba vivre ensemble. Mais yo oyo ozwi Benji pona quelques jours to pona quelques mikolo. Ozape na bamisusu pembeni. Mais koma okende kotake, koma okende kotake Yvette Kalombo na likambu kutu oyo etali même pas otakeye. Est-ce que likambu ya Mike Kalambai ndenge asalaki bongo, est-ce que Yvette Kalombo abandi ko défendre Mike Kalambai kaka lelo? Abanda ko défendre banda kala pe Yvette Kalombo na kanisa biso nyonso toyebi aza na droit ya ko défendre Mike Kalambai pambate bazala bakozalaka toujours ensemble. Lobande soki likambo mosusu ekokoya na Yvette Kalombo na Mike Kalambai wana na yebite, mais pour le moment esigne moko elakisaka te pote akotela Mike Kalambai te. Alors soki yo koti makambango, soki olobeli Yvette Kalombo ezali te olobi po kotela Peniel, olobi vraiment pona histoire ya Benji. Nakanisa Benji tango azalaki kolala yo azalaki bon, tango bozalaki kolala na kanisa Benji azalaki kotanga mingi kombo ya Yvette Kalombo. Na yango lokola azalaki kotanga kombo ya Yvette Kalombo, yango wana yo sikoyo tango mosusu ozana kanda, ou bien tango mosusu azalaki kokanisa mingi Yvette Kalombo, ou bien tango mosusu azako beta mingi li masolo ya Yvette Kalombo, ou bien tango mosusu na nzela bazako tangelo ozo sala nini na mobali na chéri ya Yvette Kalombo, ou bien eloko nini etinda yo okangele kanda. Bersi mwana kutu okangelaka kanda bongo te. Madame Bersi mwana okangelaka kanda te. Etanke wana za ex na yo. Me yo ozoko kangela mutu oyo obeti mosinzo. Mutu oyo okomina ex na yo. Mutu oyo azo kipe yo même pas. Mutu oyo ntango mosusu kutu azo linga aide yo alakisa yo ndenge nini okoko vivre na Benji.
me yo okamati ozobimisela ye ba miskle olingo zwaye sikoyo nani adversaire mbanda to nini eske kimbandango bakolaka batu na makasi kimbandango eza grade to nini Malika Mania en tout cas titre ya reine de Mosinzo na ndimite okozwa yango ekozala kaka na kati ya ndeko na biso oya kenda Eveline Kamo yende en tout cas azali reine de Mosinzo pambate ye alelisaka ye alelaka te malelisaka yende abengaka ba oya lelisi balizeze. Alors yokeba okoki ko rate titre ya reine de Mosinzo okoya ko koma lizeze lizeze o lizeze yoka kombo moko mukuse me eshokaka lizeze non vaut mieux babengwa ta reine de Mosinzo ata bako yino po botola basia batu mibali me eza bien ozala reine de Mosinzo ozala kaka muta Mosinzo ya pamba te me reine oya lelisaka meza teke oya lelaka lizeze na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.